Camarade Nangana Moussous, on appelle ça carton rouge. Si 2026, en mars, pour la manque d'impolitesse répétée. En 2014, dans sa émission d'internet, il y a politique. Où est-ce qu'on a pour cela qu'on a préféré dans le commerce, bazouanga déjà dans Congo Mikili. A profiter à ça. Camarade, bon normal kak. Camarade, normal. En 2014, tant on va engager dans Congo Mikili. A Tchana Kombo Nanga, na salle émission dans Congo Mikili, sont des émissions. Après visa la Chine et Yobima, nous avons la commerce de la Chine. En 2014, on a wapi. On a cyber na Kasavubu. Un moment que nous avons obimisa baninga, ceux qui na réseaux sociaux, toko zabaninga, toko zabandeko. Mais na cadre matière, mutu na mutu, ozwa, moi non pas un jour dans la raison. Bon, na baninga basa sentiment na bino. Eza mabe. Biso toko sa endenge mokote. Toza na réseaux sociaux, soit matière yé, ou akena X ou akena Y, selon ma conviction, bon na batu nyonso te ceux qui lobi oyo a. Biso nyonso to kende kuna na ate, wa to commencer na sentiment, to commencer na so musala te. Na salle émission lobi absence à where on son na matanga ya 5 millions d'euros. Ndenge where azana kakol. Ceux qui peuvent dire que les équipes qui ont un ngamba where tu n'as pas JBT. Ndenge na salle émission. Bon siko ceux qui n'ont salle émission batawera bon CPAT, ya jibe batajibe bon CPAT, ya fali bon CPAT, ya faire bon CPAT. Na biso batofinga te c'est que toi nous c'est la chose au sentiment. C'est le sentiment pour que n'anganda kuna ya golf izola on dit les manzaka tio caméra ozo chrétien o bon respecter ba les gens beaucoup manquer ba les gens c'était quand on a manqué où ranson qu'on peut sa penser na yo et comme ils sont sur les réseaux sociaux tout ça musala monde unikas sauf que ba nosala na ba sentiment ngalo ba mo angaza fanatique où ranson mais absence na yé bana matanga bandi où ranson azana Kinshasa. C'est que la moine ya JB bosso absence à ouera na lui et ça qui m'a bien en tout cas dans ces pénités ouera son il faut kozawa donc nenga yo au chrétien Adolphe Dominguez que pour bimisi album 12 na kende ko sa promotion na album na matanga wa Adolphe ne légende té donc yo za monopole ya ko chrétien batou nga so la pesi penser nanga pour ni bolingi biso nyonso to c'est la sentiment moko oh na monde tie qui camarade de Sili mutu avant non ndenge na réseaux sociaux tous on est aux zalaki popo ça ne sert à rien toko za baninga toko za bandeko mais mutu pensez à muninga ceux qui ont côté X qu'on a dit qu'on a pas côté la X yo ko bola ba X ça les a bien ngala mona ko za bien té c'est quand la liberté nanga et c'est que la liberté non et ce qui c'est ka muninga banzi moi na bon, azapez-moi nanga oh wana. On appelle ce carton rouge, azapez-moi nanga. Pour y pas azapez-moi nanga. Pour na y bien quand na ibi Stéphano, abe en raison er moko. Qui camarade dit et si muto ami vendre nanga. Qui camarade si pour qui camarade des réseaux sociaux na moni ezo simba souste. Na moni ezo simba souste. Obena ba vena bari. Obeni ni obena mo bozo wana. Ba vena. Oba terme mo jourana. Na yaka pona sale lo live mais après bato ya bandoki bayo mata ba ya ngwana parvena era tangu ngana sa émission na uniforme na la sope 4e des humanités wa yo zala wa na sa na Molière vacances na sa na horizon 33 yo zala wa en plus attends internet na ya liboso no pour en 2014 na sa émission na Congo Mikili yo zala wa. En tout cas, ma génération Karine Oyo. Ah, mon nom Kotangi. Ah. Na be kotanga ma komba batute. Ce sont 2025 ma beza ma casse. Oh. Pour la nini. Oh, kene kuna, on dit mandaka choni au
chrétien, bon respecter à tout. Copé sa pensée. Et ça, ils sont. On a quitté, il y a quoi, nanda, bien. Non. Quand dans ces gains, azan ouera, des camarades à Jibet, des frères à Jibet, na finga ouera, na finga qui ouera, tout la dénigra qui est. Quand on va dire présence à ouera, ouera za légende, n'est pas mon lobby. Donc présence na yé, na absence na yé, faut ça remarquable. Na makamonde beaucoup ça vous a maillé les penza, na bazo ba réseaux sociaux na zate, hein, pour na zate. Na bazo ba réseaux sociaux nga za na ngate. Nous avons beaucoup ça que vous a maillé. C'est bien bon. Quand on va dire ouera za légende, n'est pas mon lobby. Oui. Donc présence na une absence na yé, est remarquable. Soit lui qui est absence na yé, est remarquable. Azala quitté. Et ça m'a bé ouera za na Kinshasa. Le monde de choses vous a qui batamaillé les réellement. Beaucoup azala quitté, azala ou azala moto. Azala quitté peut-être jour en libre mouzo les cailles. Est-ce qu'il faut vous chrétien? Azala quitté peut-être libre mouzo les cailles. To azala na mambo ça azala qui beaucoup le baka bon azala Kinshasa, azala isate, azala Kinshasa. Le monde de choses. Il y a ni nyokoluka obi misanga mabe, obi misanga impoli, pour yo maman madame nanga golf kizola. Na bia kaka na Thompson. Oh luka o sacrifier muninga. Te. 2025 comme mutu non ami vande. 2025 non mutu ami vandela. Ah, nami vandela. Mutu ami soki kutu. Batoto yanze ya moko to panza nakawa. Poani bolga bo msaka mutu mabe. Oh, na lingi soki camarade te na boy. Pona moni jo lo kretina. Soki pe mutu subosa kana ki camarade bokenda kotamula bokenda mela masanga ngala sala na liznanga kolinga tiki soki yoza na abato so balanda yo kozali na bien na réseaux sociaux ezaba matière esangisa ba ata bozali nemi mais matière mo bokenzela moko mususu bata bozaba camarade bo panzani mutu mtazwi direction na ye siko ekomi nini yango ekomi nini soki yoza mutu wana ngana ko pesa penser na ngate mon frère. Parmi bazo banazate. Parmi bato o dimine nazala ngate. Nazate hein. Oh. Nazolo bela era. Ngane azabwe. 2025 vandité. Oh. O chrétien muninga po na Thompson na bière atayo moko pona nganda na finga ki wera sonte na lobaka akanza ka fanatique wera son mais e compêcher na musala ya pas d'amis na musala ki ndeko za raté e compêcher ngate soki koto na sepe na acte mo wera sanité azam mutu wera son à cause à pas avec na posa ko kende mais empêchement moko le monde de choses ndeko za ki na nganda wana. Ah, via ya quitté pour na boye. Oya, o ko manquer ba les gens de pour le on pas comment ba soin. Nga za soin te nga na za salité. Nga na za salité, nga za na souhaité. Nation ngo o wenke comme ça bino nga za te. Na soin o wenke comme ça bino nga za te. Nga za na salité. Azana kim, nga va le comme na vérifier azana Kinshasa. Oh, yo ero manka we respect. Est-ce que nga na finga we? Tout dans la finale JB. Oh, on nous a mutu mabe pour bazio kana ni 15 ans. Non, le bien on peut soutenir après concert, soit simbi bien la commission, soit simbi na choli siko. Comme ça tout ta soli ko na c'est info moi. Pour dire comment le pas comme ça va plaisir na bino. Beaucoup le gati baninga ba ça va plaisir na bino. Na nyo so monde tini Serge Michel. Ndeti nani non. Bon, non, il y a tonton promo. Non, il y a tonton promo pour la mambo ya ba arrestation. Non, il y a tonton promo pour la mambo ya ba arrestation ezoleka. En tout cas, na otine de la tonton promo nini invitation.
pour ton solo na tonton promo sur ma camboezo leka. En tout cas, na yambinde tonton promo. Donc na roti que la étant na nyonso à s'expliquer. Na koyamba mutu te nde tonton promo amati awa. Na koyamba mutu te nde tonton promo amati awa. Donc tonton promo on dirait ça pour ma connexion hein. Na Londres ango connexion au boulot. Na Londres ango. Tonton promo ou soit quitter bandela ça nga demande. Pour naza en liste abatu nyonso o l'été zo kanga. Bon kanga na bato basaka be mission maboke. Donc il y a ici vino Congo respect zo kota. Pour que Christian na lobaka ngo ba appliquer ta signer ki mukanda ngo lobby. Tonton promo et bandalo nganga demande. Nga a finga na bloc dans la lobaki na 2025 nautika na 2 personnes. Na 2025 nautika na 2 personnes au finga na bloqué yo. O manque na respect na bloqué pour na finga te. Na réseau so nga na finga raté. Dinga na ko bloqué au fingi bêtise na bloqué yo. O lobi na ngage déplacer na bloqué yo. Allô? Oui, allô? Bonjour tonton promo. Oh, tonton promo mais ça va hein? Kitoko pepele ambete lo misu na mai kuta kosa. Bon ba na ma place à tobo takan. Ah, maman. Yo fosi sana nous faut à l'aise. Moi si avoir mes mamwana phase à l'aise hein. Oui bizé mais surtout koboko la zeme dépendant de la santé à maman. Surtout santé psychologique. Et pas il rouge et pas yo za la boy. Yo komana calme hein. Rendez-vous ezalaka mukolo fera ocha yu arena tokutani kuna ndeka ezalaka yu arena tolobelango et en cas na 2025 dans quelques mois donc tonton promo bonjour. Bonjour maman na nene et bonjour à tout le monde bazolanda biso ba séparer nene na opi ba eko donké na opi ba critique ka na opi ba inaka donc bonjour na bangonios. OK tonton promo na yambio parce que internet benza eza ya koningana jour oyo mukwa tombolo akosaka ke wata fundi po héritier atana ba funda mutute jour o mukwa tombolo akosaka ke wata funda kie yo komaka e komi ya kofunda mutu nyonso akofunda na guerre oyo seke abangi tolali tolamuki papa Hervé afundi yampaka aza nani aza parmi bato bazalaka kolobela papa faire gola na kala akoma na ngambo héritier sikoyo faire apoli to apolite po yo muto lobaka. Yeah. Merci beaucoup Néné na question eza pertinent avant na nous to na répondre na soko permettre nga nandimi d'abord na ya kosala émission na yo awa na cadre moko pédagogique parce que makambo ya okanga bato na moment où to ba pasabe que ça soit yampaka que ça soit kindingu que ça soit mutu mususu kozaja na prison bato no sto yebi ezaka esika oyo il y a bien des prisons hôpital cimetière eza ba endroit au penda biso bato to souhaita te na ba moment wana to koma penda rigoureux et aussi parce que makambo ngo ya ko finga ou bien ya ba opinion eza interprété selon les uns et les autres bamsus mafinga bamsu mbwakela bamsu ndule kendaka bongo bamsu kiyuma et puis tozanga période moko oyo jeunesse vraiment eza délaissée à l'air merci nasi ozomona même ministre de justice tantôt l'air abandel il a libéré ba jeune après lelo bamsu ba condamné bango pona ye faut ba exécuter bango et comme une polémique donc fort de tous ces éléments na ko supplier yo vraiment na oso ko tolenga et na sin intelligence na yo et je vais me baser de ton côté Louvanium
tout côté intellectuel vraiment wana na olinga ou activer yango mingi que côté clash ou bien c'est mais kozala objectif tout en respectant quand même l'opinion na biso ka ndenge ezalaka. Merci na question wana au lobby au bandeska mukolo mukwantombola lobaka bongo. Déjà ngala makambo yo na osala par des choses na osala distinction entre Mbouakela na Mafinga. So bomoni démarche na nga ba na osala la différence entre Mbouakela na Mafinga. D'ailleurs même kutu na zoloba na politique to mona papa Etienne Tshisekedi abenga Lambert Mende Tchakou national. So to lobito zo Mafinga papa Tshisekedi pe ba kangaye. Na l'air pas d'élection papa Tshisekedi aloba oya ko kangela ye Joseph Kabila aela ye ligoté. Na ndenge pe ya ba mœurs ya ba nini boye tokolo ba pe papa Tshisekedi a commetté infraction. Mais na contexte il y a un combat politique pour les changements. Na contexte il y a Mbouakela il y a mwezaka toléré. C'est dans ce contexte qu'un jeune par exemple le la Mukwantombolo nanu na monate Mukwantombolo était son toko s'accorder hein son le terme générique nasi ba ba leak na ba leak. Donc Mukwantombolo na beta générique te Mukwantombolo na finga moi na monate l'aime sous échappé. C'est pour ce l'air et bimaki bongo na lobaki ke o to ça na musique. Donc ce qui Mukwantombolo abwaki kolibé na mutu ça peut passer. Mais les 25 novembre les 25 décembre oyo avec ma concert Bibi Waifa la fille de Londres tout ça là émission moko air comme air ngai na sali démarche Liverpool aya ko senga maman na héritier pardon parce que démarche na ngezaki moi j'étais très choqué. Je vous dis tilelo vidéo ya Niamakor a finga ma mari na tala ya ngote na koka otala ya ngote vidéo ya Liverpool azo finga maman na héritier tilelo koka mutu tatnela ngezaka Desika Bushko na koka otala ya ngote ba vidéo ya Yampaka azolo ba ke fere asala rapport sexuel na ma mari ke fere ba kangai po bimana fi na ye lelonde loko le komi débat na sengi lelo ka na tali vidéo wana ya Yampaka nga moko bon les gens peuvent dire que ton moi mutabuzo ba mais na ko tala ngoti na sukati ba vidéo wana Dieu me voit je suis sincère avec moi-même. Donc contexte on a la lobela qui n'habite na musique ba la raté quand il s'agit de Mbouakela. Slair, il y a un moment par exemple, ceux qui Mpaka Lingomba, aya lobby, a fait regola lali, azana cheville. Ce moment là, on a condamné Mpaka Lingomba. Pour na yebike, ils ont Mbouakela la musique. Héritier l'air qui na plateau ya bossolo la politique. Les raya lobby, azale qui a fait na âge, à cause ale qui a fait na âge, mais na musique. A vie na été, na ye na musique, a na viete, a na personne a viete. Ngana défendre yango pour les biens na cadre ya musique héritier la loba na yeke lié na podium na ye pas migi mutu aya olesa mbongo te na ko condamner héritier te. Donc nga opinion na ngezalaka na musique congolaise auto baka kolibé ezala parce que ngana linga otapela les aspects sociaux et culturels ba congolais elo to linga ko leka kolibé Mbouakela ezate yomo mikolo ozaki to tande ozobeta au propre Mbouakela tato panzana na pesa même exemple même na libala Mbouakela pesala so mikolo na pa pe nazo libérer madame bien te akoye melanga pe mobali nini ozana ye mbongo te akoye melanga pe bongisa mwasi na yo nzinzi ye ngai pe nakoyemba basi mosusu bazali yako balate akolukela yo eza Mbouakela. Président Tshisekedi aya awa na Londres na 2019 premier discours a benga ba opposant bandoki ezala injure. Jean-Pierre Bemba ebisi basango ke bozwaka mbongo bozo eloko te ils basango ba kena funda Jean-Pierre Bemba te ba porter pla be bon miyibi basango ba ebisi pe Jean-Pierre Bemba na game na kuna na mboka na yo te eloko ezate fachi ba uto beta indika pa basango mikolo yo ba ebisi eke évêque oya tanga te azalaka te mais président ya illettré akozala eza ba kolibé na communication lorsqu'il y a une guerre il y a ba opinion les kolibés sont tolérés mais les 25
les 25 mokola Noël émission zanete na rolukan bibi mutayambanga to solo la to sala analyse si makambo ya mafinga et uti wapi eke wapi côté ya solution ngai Ridolphe Nkosa tonton promo na condamna Bosembe. C'est lui qui gère aza gardé à ba média na biso toko le kisanyo son na média ki tout ce qui est au-delà il y a limite ya insupportable ngai na senga Bosembe abando kanga bato. Donc lelo par l'absurde soki Christian Bosembe mutu akangi Muzeki Ndingu parce que quelque part azana ba reproche contre Muzeki Ndingu ngana ko applaudir parce que c'est ça mon combat. Donc c'était ça, je suis pour les colibés mais pas pour les injures. Donc si au Wakela qui héritier jeton ozaki na confirmation T mais parce que les journalistes avant Koloba il faut au traité au vérifier la source après au traité après au diffuser. Donc aux autres informations la source T les ont dit donc yo Waka jeton par rapport à les ont dit au héritier Watanabe je te confirme atikala kofunda mutute atandindité banda ba polémique nyonso ebandi a mais tout le monde fait rigola la plainte ya Yambaka fait rigola mutaza plaignant. OK iko na bango mibale na yuma na yanki. Merci vraiment nani nene akelekelo eza l'une des raisons oyo to vraiment parce que to situé makambo oyo eza résultante ya concurrence ya musique oyo est débordé na escalade ya communication parce que communication on peut pas contrôler tout le monde a libre chacun dans son côté zo émettre ce qu'il est faut qu'on situe d'abord contexte ya makambo. Ferrego Laza musicien ya Congo et Iti Watanabe Baza musicien ya Congo. Chaque artiste azana histoire nae et chaque artiste aza libre à sa la ambition nae. Donc de ce côté-là moi tonton promo nazana eloko ya ko reprocher. Déjà ngai nene ya en ce qui me concerne nazotala les deux artistes selon ba profil na bango pe selon ba valeur o ba défendaka. Héritier Watanabe lekaki pa ya Papi Mboma alobi ye na éducation na ye akondi mate mutu na ye afinga mama ya musicien ye na éducation na ye na sala émission te azofinga mutu ye na éducation na ye na éducation ya héritier akondi mate bato basala ka concurrence likolo ya ba vie privée makambo ya bana na situation tolandaki et même biso pe batu tout ça la makambo selon ba valeur auto défendaka. Na on peut cet exemple moko banal grâce Mbizi ayaka en Angleterre ngamna embaka na aéroport tout ça la émission avant émission bana grâce Mbizi ayebsinga tonton pomo ce qui question ya polémique et ozala ata par exemple na Karine ndeto kendaka ba clash na biso na limite za la sur Rachel sérieux na Karine abimisaka et Rachel te moi na Karine ezana kombo moi na busa kombo Arieta abaki parce que Karine abimisaka photo ya bébé Arieta wala ta salopette ba bien photo yo est lié actualité fali ezaki pe moi actualité abi vraiment nga za chrétienne na ba valeur nga chrétienne na ko ça la guerre nga tena Karine basé sur moi ata moi na Karine na ko déplacer te je t'ai encore réconforté na ka moi qui na dit oh ba ndeko to mona raboyer ni bona ba témoignage dans ça moi tant comme président de la République parce que moi j'aime payer les sociales des gens, j'aime comprendre les gens. Ngalingana ba fille a commis pourquoi Néné a Azaboui nalinga okende plus loin pourquoi Bosembe est différent de Francis Kalombo moi si j'étais vraiment tous à l'aise na bambo na biso tonton promo bakali nazo tonton promo yemoko après ce qui tonton promo a Kiti ndena ko matisa yo oh parce que tonton promo peut-être à l'aise et un débat contradictoire non so ana tonton promo yo posa frère na tonton promo be vient na biso
Ce qui tonton Promo a quitté, il y a un merci. Merci beaucoup. N'appelle d'abord Bakali Mbote Sigazali, de Trobara, et ça a opinion, ce qui est sûr. Mais peut-être dans le contexte, on dit Makamboyo, ils ont la crise, Makamboyo, la justice. Netinga, na formation, il y a la justice. En public, n'importe quoi. Et que les histoires sont très tendues, peut-être écho débordé, toute la zone a garantie, il y a objectivité, il y a échange. C'est même pas un débat. Mais si Bakali estime qu'il y a des points de vue contradictoires, il y a quoi émettre, si les choses c'est décongestionné, dégénérer et vous avec beaucoup de respect. Si les respects mutuels est si les respects mutuels est garanti, moi je n'en trouve pas d'inconvénients. C'est de l'échange que j'ai la lumière et on est des éternels élèves, on apprend chaque jour. Bref, donc différence au maramto ça là, ça point de vue à valer toujours dépendre. Na lecture na ngai héritier Watanabe na si to yebi to na musique yo mo uti koloba yango olobi héritier Watanabe na no funda mutute mais oyebi ki wana na réalité na fait héritier na funda mutute les un petit peu preuve exact parce que ko funda muteza ne mutoloba na il faut qu'il y ait un plaignant, il y a un numéro de dossier na kombo mutwana ne to ba mutafundi mutu. Mais na politique, même na ba guerre nyonso, ils allaient rappeler na ba benga obe ba systématique. Omoni seli bakanga Koutino. Ils allaient plainte ou utaka na likambo ya régime Kabila. Mais ba profitaka na conflit na ina ngalasi. Donc ils allaient rappeler à un moment mutwa kimi aboyi ko tia kombone na dossier, mais a profiter na ba fait ou ils a exposé ba ke ba o ba benga ba betio 12 sko ya ndule. Ça aussi ils allaient. Il était là pour taper. Pardon? Elle a supposé que quelque zala bongo. Nazolo ba tellement clair. Factuellement, héritier n'a jamais porté plainte. Mais toi, on a systématique zala. Nasi au monde même la jouissance. L'élo, je vous informe, il y a la joie partout. Netinga il lobby par exemple CG Charlie Bakali a lobby et encore mata ba garantie à respect mutuel et zali. Te excuse yana si sana no point auto et c'est au ngatoela une émission pour ça pour ya et la TV na se préparer dans zanga moko ce qui est ça après faut aussi sa partenaire yo ce qu'on peut ça répartition ya taille merci beaucoup merci beaucoup. Merci beaucoup. J'étais en train de dire Lelo, Neti Lobby, CG Charlie Rubenga. Leur information, il y a arrestation il y a nanyo. Il y a Kindimu Kebakangi Bimaki. A comme un message à qui est. On a évité à ces gars qui l'aiment soit banda Goulia. À mon avis, le moins c'est qui ça qui est. Vous au monde. Donc, si bas de ces histoires, je peux supposer aussi, comme la joie, il y a la spiritas lélo, que Gogan maître supérieur, à la kisi, garçon, ana, il faut, basale, ça. Ou ana, toi, na supposition de mon lobby, tu peux écarter à monter. Donc, entre Ferrego, là, na héritier, en termes, il y a revendication, il y a respect, différence, c'est ça, en ligne. Ferrego, là, depuis Nino, émission il y a premier son Ferrego là bah comment travailler na yé à comment na avoir plan stratégique et plan communicationnel il y a faire et comment un artiste qui base ses activités par une communication soft et communication soft c'est-à-dire quoi il est présent à communiquer na eloko selon ba valeur où il y a état d'esprit naïe calme, pas trop d'émissions, très réservé, qu'au sortir au moment vraiment oyo ba tu ba komi na posa na ma casse. Et puis de deux Ferrego là ça comme une ambition Ferrego là alors on a na conférence de presse tiba 60 ans à tika musique Ferrego là n'ambitionne pas carrière par exemple il y a Kofi si ne soit plus de 65 ans, beaux élèves net na concurrence té. Il y a même à ça là qui expérience il y a Festigo là, ils ont déjà ba premier pas
au lobby à ce mouvement le monde moni Gims aza na succès mais à sa dernier tour ya carrière na Ferregola pas na ba vision na sur le plan concurrentiel et na image Ferregola ici à longwa na ba calcul ya wenge oya na danger na okangisa basamba na mutute soko sambila mutu donc Ferregola comme na humanisme, c'est-à-dire pourquoi Ferregola a accepté par exemple de se présenter en justice devant Yampaka. D'abord na ba valeur ya Ferregola, il considère Yampaka comme un humain. Azo considère pas comme un humain, aza na respect na comme mutu. Au-delà ya nyonso Yampaka sala, afinga ya finga ete parce que ba to fini mutu reste un humain. Yango moni même plainte oyo ya Oezaki se demander na famille ya Mamari par ses frères et lui-même parce que Yampaka a lobaki plus de 8 fois na télévision que Ferregola abimarana Mamari que Ferregola abimarana mwana nae. Soki ezalaki de manière discontinue, il n'y a pas un fait isolé, mais le komaki en continu. Il fallait chercher à faire arrêter Yampaka, à critiquer faire la musique, mais à qu'un côté on a été parce que ça a fait ni l'honneur ya Ferregola, ni l'honneur ya Mamari, non plus l'honneur ya famille ya famille ya Ferre, non plus honneur ya musique congolaise, surtout pas ya clan Wenge. Donc Ferregola azas qu'on a contexte wana. Yango bomonaki ye moko il a accepté de se présenter na parquet parce que Ferre était encadré ya jeunesse. Azo teka image que au-delà ya succès na ye, au-delà ya mobondo, au-delà ya ba œuvre azanango, la loi est supérieure à lui. Ferregola a dit que na mboka o Franco a kota prison, a dit que na mboka o Kofi Olomide kota prison, a dit que na musique ya Congo atoza na relation pour Franco a na relation na Mobutu. Makota gi prison. Donc il est tellement respecté de la loi et puis Ferregola azate de tout monde makamne tout monde ba déplique. Ote tindelanga date de naissance na yo na lia na butute. Ferregola ana tinate asala Yampaka mabe na butu. Ferregola azana tinate atinda ba Gaulois ba beta Yampaka ndenge ba spiritas ba beta kikindingu lokola Ferregola na statut ya orchestre na ye azwa engagement na l'état congolais qui a respecté mibeko ya l'état et puis encadré jeunesse yangwana même asalaka lettre Air Liverpool afingaka mama na héritier et c'est ça même une démarche a été mise en jeu pour que ngai nayamba Liverpool asenga héritier pardon et ce qui Liverpool asenga héritier pardon et ça par rapport ya ba valeur oyo Ferregola azo promouvoir on a peine à partager on a peine à militer pour na yango et pardon wana j'espère et c'est pelisa batunion son lelo même à Liverpool à quelle prison en des prisons en paix ayebike asalaki mabe aya asengela yango pardon soki mama bintu to héritier ba limbisiete ba porter plainte à aucun des prison en paix alors ça la 6 mois 7 mois agobimanae en paix mais depuis jour wana moi aussi il y a quand même des moyens qui sont mis par exemple du côté des Gaulois il y a ba Ferregola j'informe l'opinion je suis chargé il y a encadré ba jeune oyo ba salaka ba dérapage du côté à Ferregola pona ba finga ka lisuste yango même na bonga on a créé un nouveau concept to benga ngo reporter invisible Liverpool a sala ki émission na même par exemple pour quoi Liverpool balika na émission nga abeta lisolo ya vie na ye ki ba vie e bebaka boye na boye tout ça ndenge za la kasko ne fera mona contrairement ya bakindingu ndenge bazala ko utiliser bango pa ya héritier naba Benzema ne ba utiliser bango le Ferregola wa mona ki ba jeune wana baza ba jeune moko bien mais ils allaient sous nzala ils allaient sous passi mutezo sala bango bongo yango Ferregola na mission na ye encadré ya jeunesse yango azolinga biloko wana ekende mwa bongo donc pour na Ferregola ko présenter ezaki yumate
eza civilité Ferregola tanga mingité mais ayebi quand même ECP éducation civique et politique et l'axaraki au moni même moi no zik l'herba bengue na sesat moi no ayembi et komi solo alati veste ke Michael Jackson alata veste à se présenter donc photo longola na mituna biso que un artiste à succès ne peut pas se présenter en public mais pour le reste néo lobby eza ba opinion ya bato donc Ferregola so eza ki yuma faire andimi aza na yuma soki mutu afingi azo continuer azo tikate Ferregola se remettre na justice alors là ta veste à se présenter yango moni même herba kangi yampaka vidéo ya torture ezate parce que Ferregola azo respecter yampaka ko maintenant si on même Ferregola na bumba on mona ki message Ferregola pesa ki ba foutie caché mais asengi na batu ya bumba babongisa penzela donc Ferregola normalement principe surtout zaki bato ba valeur il faut to longolaye na ba débat ou eza hors musique c'est ça que je voulais dire. Ok olobi na ba valeur ya Ferregola ya wana azui musée a utilisé autrement mais biso nyonso toyebi musée kala musée azala pire petit ya papa chéri. Musée atira jamais cause à la colombe l'héritier. Bazoa kay asa la communication, juste communication, il y a stade de martyr. Ok. Il y a petit à papa chéri. Musée dans la colombe la communication héritier. Musée atira la refine à moutouté. Musée atira la refine à sexe à maman moutouté. Musée atira la même pas refine à l'insanité. Et comment faire communication qui musée pour accommoder bien? Contrairement, dans la qui petit à papa chéri, pour Moussa, si là, cause à la moutou, il y a hérité Watana Bété. Ok. Mais musée, à comment pas faire? Musée, à comment faire à tout le monde, n'importe qui et n'importe comment. Merci beaucoup, Nénéa. Otuni, une très bonne question, et ça vraiment pertinente. Et ça peut battre tout ça parce que ma cambo au pays, l'air musée, n'a pas eu la question, n'a pas eu à s'exprimer. Neka au lobby, moutikala rozala moutou ya héritier. Et la même réponse, je vais te rappeler que officiellement, musée ne travaille pas sous les ordres ya Ferregola. La petite rappel pour Nabatou, musée na Ferregola et na stade des martyrs à travers contrat ya Paul Muntu, brasserie de Kinshasa. Brasserie de Kinshasa a memé la ga Ferré, ba communicateur, a memé la ga Franck Stemay, a memé la ga Denis Lessi, a memé la ga Vincent Chiluis, a memé la ga P musée Kinding. Ya on moment la ga publicité. Il y a Stade des Martyrs, les caca na chaîne, il y a France Temay, et les capés même na chaîne, il y a Vincent. Si ko nini salama, musée, abandé au travail na JB, photo ba musée, musa bandi makambu na ye, koleka na média na Ferregola te. Musée aza sapeur, aza na activité culturelle na yo côté sap, ne bazaba léopard, nenge bayaka na 2015. Donc musée n'est pas novice aux yeux de l'opinion congolaise. Yeah. Et qui a changé les choses, l'élo. Musée Erazalaki, qui travaillait na papa chéri, Azalaki musée sapeur, au côté papa chéri, netilelo, moi, na biso oyo. Asake Musuni, Asake. Au monake, n'enga osa la sap na ye, ba mise bazo utiliser des besoins. Parce qu'au contexte, wana, Asake azo loba pendate au monde na classe T. Ndenge pe héritier a travaillé na héritier indi wa travaillé na héritier na stade des martyrs. Ozomona na contexte de tozwaka ba saper ba utiliser la bango. C'est vrai pendant toutes ces périodes na yebi que héritier musée ando ba pe que fallait aller qui faire ndenge communication musicale ezalaka. Mais ko finga boye na mona vidéo test là mais ko ba qu'il fallait aller qui faire boye na langage na OK. Et là ko les kalelo les gros problèmes nene ya likambuya aura ya faire. Olobiango musée asala campagne ya héritier. To yebi résultat na ya. Musée aye asali campagne na Ferregola. Et avantage à Ferregola a comment de manière très professionnelle. Au moni marti à Ferregola to sala ya ngondengeni.
ngai nazalaka avant-gardiste na bandeko kotia base wana après bureau stratégie à travers ba communicateur ba lora tendance ba ke ceux qui ba marché yé les sponsors yé bossa donc tozalaki na communication moko il y avait déjà un plan communicationnel. Marty a fait rigola et bandana micro baladère. Et bandana micro baladère oh Laura tendance à témoin à l'époque à communicateur, c'est moi qui ai proposé les concepts, fait rigola foutre la concept dans micro baladère. Caméra ya bonga ludia et ça là sur les 24 communes to salata 13-14 communes. Il y a micro baladère to bandana ngiringi. L'objectif c'était quoi? Ba jeune ya bonga ludia basala étude ya terrain ba question sur base ya réaction ya terrain ne ngai na zong c'est la Laura zong c'est la faire pour se faire leur campagne banda proprement dite comme ça ba adapter promotion selon besoin constant nga ezalaka na salaka rapport au GT de banosa abui papa na chaka to chaka nini ke yango sko Paul Muntu ayako basé ke il faut que ça la vente ya ba billet ya porte à porte sur base ya ba base de données au biso sala kawana yango opération ane yaka vente mobile ba Liverpool ba Tracy Eleza notamment musée kindingu ba salaka sko musée kindingu na inspiration na ye l'air ayako bimisa venez acheter les billets na cha ou et zui en plein koleka air musée à salaki promotion ya les grands wingé et zui en plein koleka l'air musée à salaki promotion na héritier mbala moko échanger statut ya marketeur ya musée kinding donc le musée avec héritier c'était un musée sapeur qui appuie un musicien mais le musée aux côtés de Ferré c'était un musée avec un plus-value ya marketeur. Force de cette réalité, succès et yé makasi, bitumbape et bandi contre musée. So tali musée qui dit on a ebandeli, les razolo de la Ferré, en d'autant combo héritier. So razolo babou, ah te Ferré gola, on a bi veste au coup tu es héritier watana ba pesa kina. Selon une certaine source, il y a eu des divisions au cas ya musée qui ndingu, oyo et koka suko sipote te ba répartition ya ba revenu na bango ba kabwanaki ba kabwani le camp héritier Watanabe ezwaki ba dissident ya ka ya kindingu donc et komaki déjà un conflit interne na ka ya ba léopard ya kindingu par rapport ya même mise ya batu ya héritier et c'est là maintenant que musée kindingu na héritier ba komo kokoma na ba hostilité et musée kindingu n'a pas pu gérer la pression. Na même période musée kindingu bakataka ye na francophonie, na même période musée kindingu bakataka ye na kan moko ba léopard ba kendaki pasaki privé kende, na même période musée kindingu soki ministre Tony Yaba ayambi ba comment ça bango pression boya mbaka mwana anate ekutanaki pe ndenge abengaka Zakari Chachari. Donc et comment qui maintenant les camps héritiers Bazakari na l'air musée a commis koloba ba deux fois abandi ko condamné ba deux fois sikoyo esali ke ba victime ya communication ya musée kindingu ba komi siko kobundisa ye allez na contexte wana yepe a commis sikoyo na trois facettes musée kindingu so asali na muna aza blagueur moqueur contre ba dissident na ye musée kindingu osoka salina isha okoko na Willy Kaembe aza mwa carré na ba dissident mais soki ayeye moko na live tellement il se contrôle pas il fait maintenant des débordements oyo ezoko mema ba injure et yango même bomonaki osko to komi lelo escalade ya musée kindingu eza ndenge momonaki ezaki suite ya torture basalaki na Angola. Parce que avant suite ya tortue yangola musée kindingu abane boyemba mutakala la takubete era ken Angola les bas spiritas ba torturer ba faire accepter leadership ya héritier na makasi parce que je vais en développer parce que lelo ils appellent parmi ba faiblesse ya héritier
héritier azoluka reconnaissance par la force et par la pression. Yon bomonaki même ba spiritas lokola musée abudaka héritier le raza libre ndima wata ndima yamonaka ndima wata sikoyo na réaction ana qui était émotionnelle après torture, c'est là que musée a eu la escalade yanine. Et ndenge sikoyo lobi ke est-ce que fait la zo encourager sikoyo to zongi ce qu'on a compté sur la manolo bayambwa kila et to komi na ba dépassement wana fait regola pas musicien fait regola pas wenge fait regola ayebi ke héritier Watanabe formation héritier zalaki à plusieurs niveaux. Héritier formation ya liboso ezaki côté ya chant fait regola lobango héritier le rabanda musique ando yemba lokwa likelele fait wera son mutaloba yango il fallait wera à travailler koyemba ya héritier ati koyemba lokola likelele akoma mesele chanter baza lelo et bateau ba compagnie en formation na ye ezaba ya na ye ba Lacoste ba Ferré ba Jan. Deuxième formation oyo héritier azwa héritier ayekola comment ko contredire Ferré. Donc les azawana formation héritier za raté au monde nzabwe lelo so Ferré azate yomto simba wenge omoni Ferré ne aza mise wemba pe danger kolega ye omoni Ferré aza kibiba aza yuma donc okende ne bwino les éléments zali bato à Londres bayebi même héritier l'air ayaka awa na Londres na ndenga tactique ba memai na banzela o basi ya Ferré baleka tokotanga kute za masolo héritier l'air aya na Londres awa Ferré comme chef d'orchestre moi na air mo héritier dérapé oh mais wata poni osali boy okosala boyete moi héritier koti chuma moi air mo bana mupanji wera penda bene wata les orchestres na été yoko boudé yoko na nité mona bou héritier zongi pété non les négociateurs tout ça ni a boudé moi faire le squat à oyo to yebi ndenge kendaka siko lokola les padres ayebi parce que héritier normalement aza alingi grandeur mais aza psychologiquement complexé ce qu'on a grandeur akantara ki yanke ndeko kangi mimbo akomi danger ade zo beti mwedo yango mona sikoyo formation na edera pas héritier ba conflit na yebele suka na suka omona babeti brigade et suka muzimu mundi ba torturer donc ba conflit à héritier suka ka presque bon parce que azana tempérament à supporter ti bo suka na musique ozomona siko lokola faire regola yebi po makambo tu ba film tout ebina ndenge suka siko lokola faire yebi abeteke kaka bo watu benga ngo première manœuvre militaire bon lokola petit yo nga na yebi ke yo ba forma yo meka nga kina nini bo lokola siko toke na niveau ya ma finga na yebi siko ndena ko mbrouiller yo esprit mukindi musiko lokola yo mutakala na yo bima na internet pour voilà sous les péchés éternels ya héritier parce que tout ça la chronique musicale na histoire ya musique congolaise héritier Watanabe est le seul artiste à succès au mutakala na yebima en public des fois. Sur le plan spirituel, mpaka lingomba aloba eza biloko moko mystique eza ba envoûtement. Siko lokola faire gola yebi eza côté o eswaka ye. Je suppose ndeka na supposer on je suppose que si faire gola a toléré ça en tant que chief du mouvement, en tant que vieux na ye ya wenge ba plaquer yo na siko kindingu abeto mutakala la ta couper. Siko, sur le plan judiciaire, Kindingu n'a jamais cité héritier Watanabe. Kindingu ayembate héritier Watanabe mutakala héritier te. Ayembaka nzembo ngano tubanda osakana. Mutakala la ta couper la ta siko. Bandeko na yambi tonton promo. Donc on ça la débat na tonton promoté. Awa to je m'appelle mailler la classe. Na yambi tonton promo nazo sala débat na tonton promoté donc faut natike la étant na ye à s'exprimer tant tonton comment aussi ça bino pe oza posa ya ba mutu na mususu à s'exprimer eza différence entre débat to ça débat ensemble na ke oyambi invité tonton promo faut na tché à l'aise à s'exprimer. Oh, c'est pas tonton promoteur au lukelanga mutu na bino na yamba.
a mis tonton promo naza awa le roi journaliste na yeko contredire yete non ça débat na yete. Merci tonton promo, tu peux encore continuer. Donc si Ferrego l'avait toléré Mutakala Takopelia parce que elle Ferrego la sali lettre qui ba tubatika benjir ba pesinga mission na Liverpool a senga pardon ni un journaliste atayo olobaki oza ovandaka na héritier na Fabregas et lorsqu'o est kamwisi fere na bakebele na bakonzi personne ne condamne Niamakor. Mututu a condamné Liverpool pour finir Mabintu une fois, mais personne ne condamne Niamakor à finir Mamari 2 fois. Personne ne condamne Yampaka Oyazo finga Mamari 8 fois. Yo, o condamné Niamakor te, soko zanango, Bakali a condamné Niamakor te, Yemoko héritier Watanabe a sali a posé acte ya condamnation ya Niamakor te. À part na Kimpese, tellement baeba ki ke déjà ferré a okangsa Yampaka et comment ki préparation ya ba dossier ya procès. Yango bomoni héritier na Kimpese. Enfin, mon dernier héritier, il y a fait au Kansaya Mpaka. To so la moi na musique to za na ba fuite. Biso na musique to partager les mêmes personnes. Les ba kondi, ba magistrat, ba journaliste yo sont là ba héritier ba journaliste pe bazala. Et puis na entre autres plainte ya Yampaka et les cas qui au travers un journaliste aussi jeter les noms au fait de la paix à changer qui en haut. Que non, vraiment, Israël, nani, Ndegonanga, c'est trop, moi, na wana, na opoté, puis. Ok. Donc, bazarek déjà na fuite, wana. Donc, RP, Yampaka, basali vidéo na Niamakor, c'était l'élément le plus culminant que oui, vraiment, Yampaka, pour Yampaka, alobango clair, en tant que combat héritier, Niamakor, alobaka fini ma mari. Akoti kate batuba finga wata donc afinga mamari pona wata donc après wana héritier aleka paya ni papi mboma kutu na question abimisaka ke bafinga ka mama na héritier ki mama na fere bafinga ka été donc lokola sko buzoba wana elekaki il fallait maintenant faire gola sans akota na buzoba wana ko plagi yango moni même Fabregas aussi akopadi oh chief na biso ya wenge azu solution ya bien yango Fabregas pe azwaki kindingu apesi ye conseil tika mafinga mais a permettre ayemba Mutakala parce que na guerre l'air yozwa Mutakala so tika ozoke na mafinga c'est bien bon mais il y a des conséquences et moi aussi j'ai passé point de vue même ngai le naza victime ya nalobanini il y a stratégie à héritier Watanabe. Je t'informe par exemple, depuis la bandit chronique na moi tant nga mukio au bakso 4e année. Boyembe na critique à Fali. Hein? Na sabona, to sabona na ba page ba artiste, les reposter, ba artiste ba mon tag. Ti lelo 4 ans oignon son na loba sur Fali. Fali na bloqué ngate. Mais héritier venait de me bloquer na page na. Donc, héritier, au fond, ne sub akokaranae guerre. Héritier, mukolobakangi Yampaka. On a bané ko boya, jouana moni jouana tiozo koma, jouana ti ozoloba, tonton promo, ozoloba te. Ba spiritas, bazala ki na parqué. Moi na o héritier du mikolo Benzema. O yazoya ko finga nga mikolo. Benzema, o azaki pa Ferrego la. Azaki pa fere, ando finga batu ba générique te, Benzema lelo akei pa ya héritier. Héritier, je pèse bien mes mots. Na lobango, soka ko potenga pet, héritier atindi Benzema. Afinganga. Je des numéros ya Afrique du Sud. Nazo debi que ça piège oyo, ba sali déplique. Bazo finganga de façon lenga na ko répondre pe na ben sanité. Bagotinde lango yo oya ko attaquer ngai. Nazo pesa exemple ka moko wa bon tapoter bandeko s'il vous plaît, bon tapoter.
bota poté rentre à la chambre olingo tiande bazo finga yo nela cha boy comme ngonga Benzema parce que Benzema za koni ayebani yango Como il bolo mama no nyamba bino bana pake bele no yamba te bela mi tugale oh siko konista siko boye foza batindi konista kwa benganga yo toto como il bolo mama no nyamba bino bana pake bele no yamba te bela mi tugale mbesi nyamba otanga ombo yitete bolo mama na otanga ombo yitete za mbala suka yu mama wa boye fika bimi yu mati yu mana ba kare bele ya lo mwezande do filme do tindi lo na ba kare bele ya lo bolo wana atilewa avant abanda gotinda Benzema atinda gili susu Trésor Mbombo na cité bakombo Trésor Mbombo kawe atinda Trésor Mbombo aya koyebisanga na tika kotanga kombo na ye na gazaki ye kutu na gazaki ye na c'est la cheki odiango na pena ba conversation bele bref ils ont ordinateur donc na zoya kutu ni nanga conversation na tindela ki on peut équipe na ba garda ki yango donc netinga lelo ah et ça la conversation ya ngana Serge Luki à l'état d'ordinateur c'est là ok pour l'état na Luka place mais ils ont de toutes les façons le quoi que on ça donc ndenge Benzema fingio donc hérité mutatindi Benzema afingai nazana ba numéro ya Afrique du Sud et là ba to bossa na etazo bossa na ke tout ça la paix promotion et ça la batune ya Afrique du Sud o ba to ba présentanga ba proche na yi o to ba note la ba vidéo ne to salaka kaka bango mutu bazozonga na ba même mingongo bazo finga nga donné na zaboui ya mama donc eza mutu ba spiritualité eza bantourage ya héritier na cité na ba petit ya héritier Trésor Mbombo Benzema na miso afingio ah des numéros ya Afrique du Sud ba kombo na éviter na so na bien si numéro ana eza no makambu so na tema Afrique du Sud so te zapi na na JC ba kombo na bango na zanga na ba numéro we binga ngana za inspecteur Colombo donc fort de ces histoires donc héritier penda azana de faswana donc mi demo na ye ndenga azana calcul ndenga zana calcul ya koleka feregola obstacle lem soupe tonton promo ndenga dans le bagi dernièrement que ngai en ce qui me concerne nene alem sou yego za ba point au na ni avant au fulani mususu ngai na soutenaka batu pona ba valeur na soutena héritier pe na soutenir pe na ko banda ko soutenir ye po aza moko ya musicien oyo akoki pe lobby koleka fere na fali nga nde na sala musana na technicien makambo na loba na yebisa ngo ba Xavier ba Desi héritier aza na position bien lobby soka sali musala koleka fali na fere koleka bango mais musala wana il faut azala d'abord na plan stratégique na on peut cet exemple parmi ba exemple ya bien ya guerre on les a fali la longwa pa Kofi asala plan communicationnel na ye de 2005 ti Ahmed Bakayoko a akufa fali akenda na Kofi na respect donc a cheke ataboye ndenge nini pona nini ayebi ke Kofi azana nu na position oyo ba réalisation belinga na sali ya moté mais elle fallait akomobeta ba Bercy akomobeta ba U Arena abimi si vraie position na yet ngana yebisa yete pe nazo rappeler des vrais problèmes okoki no ko leka fere okoki no pe ko leka fali poza mission na ko kanga lipamboli na ode mais il faut osala ngona musique sikoyo bongo fere tanga longwaki ye plan communicationnel na ezakini po fali akende na respect mais fere to mona ye asala nzembo mapona ofinga we ranson. Mais justement, et ça là erreur oyo faire répara. C'est fort de cette expérience parce que au monde ni on le belo morabi. Si question té. Ah loba OK si ça. Depuis le Congo ezala Congo. La polémique est grave. Oui. Na muté
mutu asala nzembo mobumba na sozi réel ya mutu atie na clip afinga mutu abimisa ye banda pe Congo ezala Congo nanu artiste moko te asala émission pour afinga ba artiste 4 artistes afingi emema ekutu tina kumba sko koto wana pour la faire rigolo olobani Olobi Elo Moko ya très bien. C'est sur base de cette expérience que nous sommes en train de conseiller héritiers. Parce que au moins même musique, ils appellent science. Stratégie pesa science. Science, bakenda kana ba fait vérifier et vérifiable. Olobi Elo Moko ya très bien. Pourquoi ça la mabou? Parmi les différences, il y a Ferina Fali. Fali abanda directement autour d'un encadrement professionnel. Ba Mike ba David Monceau équipe tout ba pesier profil moroboy ba Monique était Fali so za na mbongo somba par exemple bilamba te ba cher était to créer style fashion ba s'inspirer na JB mais faire gola abanda carrière na Général Dabira zaka ka mécène o azana mbongo mais ayebi encadrement ya musique te donc faire gola depuis premier album na ye ti to kende ti ba premier soin azo sala musique selon force ya koyeba musique na ye na indubili ndenge kendaka na ndenge ya ndule lokola bango nyonso bazala formé pa ya wera abenga jibe mpia na petit frère yo petit la muka ozaya kula ba chakuto donc jiba ronflaka jibe abenga wera makaku nakendaki na jardin kaluja boaka bo et na maison mère ba utilisa fere a clasher JB ndenge pe ba utilisa wata a clasher fere eza formation ya ndako si rebaza formation na yango wana Bill Clinton abwaka miziki ya koko wana elala Bill Clinton pe akrecha wera Roi David abzongi sape bana batika kepa batika tala kutu Benzemango azobenga nga lisusu kutu Benzema na pesi mbote les fruits de la délinquance donc Ferregola atsala clip ya Vieux Jaloux ezalaki na contexte ya guerre ya Wenge oyo ezalaki pensé te parce que na musique na toto na condescendance wera uta pa ya wera sa nini bongo ozomona mais lelo to sala sko échange le Fali qui a commencé la carrière bonnement lelo na suka akoma na ba Jaël ba finga Kofi et le frère qui avait fait les premiers soins lelo ye oyo akoma soft jusqu'à ce que Wera aya kobeta na festigola parce que même Wera a compris que Ferregola a pris de la grandeur finalement alongoli esprit wenge achesko esprit artiste et puis père de famille surtout encadré ya Venespe mwinda o éclairer 5e génération donc après premier soin désormais Ferregola koma mwinda o éclairer ba jeune donc ce qui est watana ba kozala récidiviste aotika na mulili ya ba clash a wenge et kozala libre na ye donc lelo fait yango mona même Ferregola sala émission ya live streaming yango mona même Ferregola mikolo aloba oyebi ke Ferre aloba ki sala émission na Israël Mutombo na minute quand Ferregola les a divisé parce que azana posate aya sala émission na Israël Mutombo aya clash moko inutile et so tali na ba émission Ferregola n'a jamais, je dis bien, je pèse mes mots, n'a jamais clashé héritier. Clashé héritier. Il n'a jamais, parce que pour Ferregola, batikala toujours na image ya jeune oyo, ya mubulu, ayepa wera, abokolie nandaku, asalipe, mubulu ne mwana salaka nandaku a papa, abotina leki ya mampata, izamwa mubulu ya jeunesse, après, aya sali musique, moko boazo géré mbongo bien te, avandi pa fere, mo avandi pa seleo, donc héritier azalaka leki ya JDT, leki, yango somo na ba JDT balakoso ba ko tango te. Azape leki, si tu na fere tina musique, eza devoir ya héritier, comment na yepeza ya mwana, il peut hériter la place de Ferre.
mais pour hériter place il y a faire ils en musique parce que les gens nene anga na auto yebi chemin de la gloire ils a bien chemin de la gloire ils a bien mais nzembo novelas ba beta ngona fête so batu ba olia nzembo moko te ya chemin de la gloire ebeta na fête lelo to ana déjà ne dit que zo beta bizorbi na 207 na 2024 5 nzembo ebinami Bibi Kikangi yu Mede Bakalos double to Nanzembo ya oyo nani seconde chance oyo binami parce que cycle ya Nzembo ebandaka na studio eke na ba voiture ba chambre ba restaurant ba boîte ba terrasse esukaka na fête nde komi disque demandé ndenge ya mado ekoma disque demandé yango nga nazoloba raccourci ya koleka fere izawana lelo neneya je prends des à témoin ceux qui héritent à bêti générique biso tout obini oya koloba voilà watakangi ceux qui héritent nenga zolinga beta martyr faire à kota na 16h ceux qui tondisi avant 16h ceux qui bêti musique son ayembi koleka fere ceux qui tondisi koleka fere nakoya koloba héritier na martyr a gagné faire a beta double Adidas arena so qui héritier na poto aya beti 2 arena successives oyata ba 8000 ou bien le roi na nous faire a beti 20 000 places te so qui héritier a beti 20 000 places na Paris avant efere sans rideau a tondisiango na koloba année oyo héritier a gagné faire na ba concert ndenge pe nazoloba na 2024 la meilleure chanson en termes d'inspiration musicale eza de la République parce que na nzembo wana ya Kester héritier bimisi mayele oyo il a chanté du Kester sans plagier Kester asali clin d'œil te faire gola na dynastie aloba achaki yoleli yangai na yo asali clin d'œil Fali Poupa na femme forte asali clin d'œil na Franco oko betela mais héritier a junje mo mais na musique na ye na nzembo na ye na texte na ye a pesi une inspiration musicale oyo ya sika ya passe sans plagier bravo moi les problèmes nga ele ça nga passi qu'est-ce que moi j'ai peur ceux qui héritier kangi musique a compose un musicien biso cop na biso ba musicien petit fallait à cop ambassi à cop wata à cop faire fallait à cop na problème na ngeza wana yango pozo mona sikoyo ngai na makambo nazo déclarer Muzeki Ndingu prisonnier culturel parce que nene ya oyene nete so yebi ministre Constant Mutamba na bien Constant Mutamba l'air azwaki mandat na ye alobaki akolite contre ba deux fois Constant Mutamba l'air azwaki mandat baka robundisa ba deux fois aza ministre la justice ponanga soki Muzeki Ndingu azoloba deux fois azo ça la sensibilisation ya message oyo ministre alansaki na bamboka aux États-Unis on demande aux Américains qu'est-ce que vous devez faire pour votre pays et non demander ce que vous qu'est-ce que toi Néné tu fais pour le Congo. Muzeki Ndingu est en train de soutenir les ministres de la justice oyo vous allez combattre na mindele na ba defa politique. Donc c'est un jeune qui est venu à soutenir un ministre yango na soutenir ere Muzeki Ndingu azoba mutakala lata coupe lokola mpaka lingomba aloba ke mutakala ya héritier eza ba mystique eza pona ko envoûter batu. Moi je n'aime pas l'envoûtement. Donc nazomo na Muzeki Ndingu asa la sensibilisation contre les nudistes yango wana na on comprendre que Papi Mboma akosepela na Muzeki Ndingu te bateau so batika mitakala je ne vais pas les citer ici ba Pandora ba héritier ba Papi Mboma ba kosepela na Muzeki Ndingu te. Donc les Muzeki Ndingu azawa pardon namoni papa Franck asali des monstres Trésor Mumboka asali des monstres mais moyen na maitabino siko na tonton promo ba koya ba répondre après so mukoloso obongisi débat
otie Papa Franck ou bien Bakali yoka bongi sa émission ata le na poko tokozonga na Papa France même si j'ai to solation ngali ngana na pesa opinion na position na pourquoi ngai na se comporter tonton promo quand appelle pour bengo tonton promo azoki dans sikali na 10 minutes comme ça to Papa Franck tomatisi Bakali tomatisi mais en tout cas ndenge émission zalelaki ezalaki na matisa mutu te tant tonton promo azoloba eza débatté eza émission ya tonton promo merci tonton promo na 2034 ndenge olobi soki hérité abeti double Adidas Arena wana ko considérer et 2025 siko na ba mission na biso nyonso na 2024 banani babeti ba concert ebele na Poto na Kinshasa na Afrique na province nani abeti ebele nani abeti mukie. C'est là où Soussou na côté chronique parce que héritier yemoko l'air aleke pa papi mo mame eloko moko abi TV héritier répondaki a reprochaki papi mboma ke na TV ko yamba n'importe qui te héritier même aza d'accord te ke papi mboma ayamba Fabregas parce qu'il estime que Fabregas ne mérite pas plateau wana. Donc na TV chaque télévision chaque journaliste azaka na ba critère o ya chaka neti ngai critère ya nombre de concerts na kontaka ngote pona yebi neti na 2024 Sam Chintu abeti ba concert nombre belé koleka héritier mais lokola ba concert ya Sam Chintu chaque vendredi soit na kina beta na mbinza na kitambo soit ke na Kolwezi abeta chaque vendredi donc mutu abeti ba concert belé na Congo ezali Sam Chintu na Emeli Alias sikoyo lokola na chronique ba kontaka n'importe quel concert te lokola na chronique musicale ba kontaka ba nombre de concerts te pour ça na bila cha ba nombre de concerts na 2024 toko bimisa Emeli Alias pour Emeli Alias na chaque semaine abetaka na jonga siko soki na ye koloba Emeli abimi meilleur ya 2024 pour abeti ba concert koleka wata est-ce que na kozala normal yango sikoyo ngai na 2024 na otala ba concert événement na 2024 leto bandi yango du 1er janvier au mois de juillet fali azaye na concert te eloko fali asalaki ya makasi ndenga kendaki epai ya mako de janvier au mois de mars héritier azalaki na concert en pompe te. Je n'ai pas souvenance avant 21 septembre 2024 un concert à pompe, il y a héritier. À part concert VIP, il y a $300 Oyo à présenter l'album Chemin de la Gloire. Na ndenga beti na scène musicale et réussir na ndenge aye kosala mpiaka na Belgique. Aye azongi na kitambo abangi blana. Na ndenge ake na moi qui mpesi siko ngai na loya ba concert a jonga na longolaka concert ya parti politique na longolaka concert ya pire vie moko publicité moko ya RTL tellement ya nini boy na konta ngote ponet par exemple boy fait de gola autobeta na bumba héritier autobeta na kimpese héritier aye gobeta po directeur de cabinet ya fachi a inauguré pont moko Feregola akeko beta po basali stade ya sika Feregola ba cheli jour na ye même nga na koya kotangelo na ndenga kumantologie bumba ya ferete soki na kotanga bumba par rapport ya démonstration ya masse o ezalaki wana sikoyo bazoya kokosa bino ke concert ya IDPS neti héritier lera uti poto okomi mbala moko gisaka buya beta na 10e mairie. Il y a en 2024, héritier n'a joué aucun concert na 10e mairie. Il a agrémenté les activités de l'IDPS. Na la tinda la caméra, na bani na kisasa, na ebi ba activité ya kisasa. Donc, na 2024, bateau basali ba concert événement, ezali Fali Poupa, oyo abandi na juillet, abeti ba concert ebele, mais la plupart à Kati Barido, avec des échecs cuisants, Düsseldorf, Maman Nampiaka, Berlin, Maman Nampiaka, mais Fali s'est rattrapé na Abidjan.
Fali s'est rattrapé na Abidjan, Gabon, na Guinée. Donc Fali a sauvé année na Souka. Héritier a fait un seul concert événement, scène musicale, appuyé d'autres conseils, parce que ceux qui ont dit héritier za wenge, na wenge za araboui. Ceux qui ont poto ne héritier betaki scène musicale. Ceux qui ont na vitesse, mbala mwa linga chadat na martyr. Kwa za mwana wera. Wera sa pesa ki mwinda. Toyebi leru wenge zo utapoto, toyemba la moko, kadidi kanvumu, a bouger toke stade. Mais héritier aza conscient que dans moment oyo aza artistiquement en rétablissement. Héritier nanu a comité guéri par rapport ya échec ko asala na stade de Marti. Yango fasa nanu kitambo ba concert on ko permettre e prepo moni nengi fali azobeta ba concert ya ba province. Pour réussir Stade de France, n'engue pas héritier cette fois-ci, le col a joué maïele qui y na niveau na ako que ne mbang na stade te, il faut beta nanu bakitambo bakipese akota na game. Vous avez donc na 2024 mutu abeti ba concert de na nombre eza Sam Chintu na Emeli Alias. Donc ngai concert ya et puis na musique concert privé na konta ngote concert privé na concert privé za relation mu na beti siko ba concert ebele oyo et ça li quand na artiste nyoso ke historique na Paris tous na 2 concerts historiques au lobby historique double Adidas Arena na Redi Amis. Histoire ya double Adidas Arena na Redi Amis ces années. Faire l'effet d'avoir 2 jours ya barena ya 5e génération. Après 2 zéniths ya wera. Tout na fali, tout na héritier qu'on soit 2 jours na Paris, zelote. Et puis 2e jour et y suite ya batu ndenge ba sombi ticket. Donc na 2024 tozaki na ba Nino Gims, Ferregola, Oyo, bah y a un événement où ils ont consommé l'espace à 3 jours, ticket sombi à 2e jour. Redi Amisi a réussi ko bimisa batu Oyo nanu babimate na poto. Et puis concert bandé bandriti souka nostalgie donc nanu depuis to bandi nino na tozi concert et ambiance lokola ya réédité. Zomo. Et 3e lien na concert événementiel, concert ya héritier par rapport ya présence ya Wera. Donc Wera, les gens ont revu encore les pardon, modérateur. Olobi? Na on a checké est-ce qu'on dans un cas on a des modérateurs na muto bloquer bato bo débloquer bato bo bloquer s'il vous plaît bo bloquer na mutute bo débloquer bato bo bloquer pour ne pas m'embonner d'été. Donc concert ya héritier en termes événementiels na présence ya Wera nenge Wera ayakala abeta kala na poto ambiance wana Herbabeta Bogistine, Oya Benin, et Wera aussi, un bon stratège, élément, yako Salanino, yako Pesa Mwinda, les éléments qui a fait parler, parce que les autres chassikoyo, Adidas, Kofi Ayaki, na, y a scène musicale, Wera Ayaki. Mais les mêmes conseils, y a scène musicale, pourquoi les gens n'ont pas maintenant ko tcha hérité na place wanate, na même concert, et là qui si, immaturité artistique ya héritier parce que Wera aye na kakol aye na mutu a sente aye na soliste aye na animateur c'était de trop yango moningai na sepeli ndenge héritier azui drummer ya Fabregas parce que Fabregas asa premier jeune après ba jibna Wera oyo asa na frappe donc drummer oyo ya Fabregas ako aider héritier comme une indépendance ya kakol parce que orchestre ya héritier bazaki incapable ya ko interpréter banzembo ya Wera parce que Taboulay era ya concert ya King Kester ayaki yemoko c'est vrai vieux sa phrase ala kiwana
Kofi ayaki et pas ya Ferré ayaki yemoko c'est vrai mbete ngazalaga mbete ga mi musique ya Kofi ezalaka nango moi mutu moko mibale bakoki kozala o ba yebi musique ya invité to mona pe fali waze kwa ko beta 207 te po bato yo soki fali aki ata na Alesh Soua mais les comme 107 te mais héritier koya na animateur na mutu a santé na mutu donc sur le plan artistique héritier ne nous a pas prouvé sa capacité comme artiste indépendant en termes de performance. Et Yubino Moni, na concert ya scène musicale, Yemo Alobakiango, héritier, au fond, les comprendre des premiers concerts, il a tellement montré l'inexpérience que tant ya Wera et Leki Moulaï, et bomina répertoire, oh, ya prévoyaki. Mais prochainement, ce que sous na poto, à Obeta concert, il y a bien, c'est à lui maintenant de nous montrer, ce qui est à Tana Kakola Pamba. Mouta Sente Naye, et Nana Niboye, Niboye, tout ça. Donc, c'est les 3 concerts événementiels. Na 2024, ils ont fait Rego Ladidas, Redi Amisi, na Héritier Watanabe. Na on va bloquer les bateaux, na on a bloqué bateau, ni on se pose à modérateur. Quand on est bloqué bateau, le nom on l'a ne pose à mi non on l'a dit. Nanga mambo na te pananga tomba finga ngamo bo bloquer bateau te. Ce que besoin bloquer bateau ba finité pourquoi? Pourquoi c'est quel problème? Donc na posa ni pardon, na Gez Mawete. Donc so to les 5, to cha Gez Mawete na Kazina na Fabregas. Donc, si on a recours le bas, tonton promo, on a yo, na 2024, meilleur spectacle, meilleur concert, et ça fait rigola. Numéro 1, numéro 2, Redi Amisi, numéro 3, Héritier Watanabe. Dans la live, s'il vous plaît, la TikTok va bloquer mon tournoi comme le combo. Oui, pourquoi na lobby bongo? Fali abeti ba nombre de concerts et belé, c'est vrai. C'était une nouvelle expérience, Fali abeti na ba province. Soko Tuni Warrior, meilleur concert y a Fali za concert ni. Ba la difficulté. Parce que la plupart des concerts y a Fali en termes de participation, à Kati Barido. Sur le plan scène ou bien artistique, Fali déjà après juin 2024, il devait changer sa structure artistique. Or, Fali Skomikolo comment qu'il y a une monotonie à spectacle. Donc, l'effet, donc, spectacle, Fali a betaki na Ayu Arena, ou a betaki na Ovo, ou a betaki na ING, yango asali yango en mode réduit. Ba même entrée na ba nini. Donc, et là, il y a bien Fali en 2024, ba playlist, nenga zo mega kozong sa banzembo abeta kalame akomo kata sko ba mabanga bato bazana ba on a problème. Ouais, à un moment là ba mission sous ba teka spectacle parce que on a travaillé dans Hall de la Gombe. On a travaillé dans un festival. On a travaillé dans un festival Mani. On a travaillé dans un festival RDC. Il y a que ba musicien mingi international ba teka même spectacle. En côté un spectacle pendant 2 ans. À ça qu'on a même entrée, même nyonso. Peut-être un peu fallu à combien de niveau on a un spectacle. Je suis d'accord avec vous. Moussa Chango 6 mois, Moussa Chango 1 année, Moussa Chango 2 ans, selon tournée. Mais les conséquences de ça, c'est que na biso de l'opinion, ça ne fait plus du waouh. Et ça, au moni, mouto à la tara veste été. Soit la veste, les gars, la veste chaque jour. Nous avons, Kobeta régulièrement, c'est bien, ils ont l'artiste à consommer, mais les convenements épais, il faut être imaginatif chaque événement, tout en gardant l'esprit du spectacle, mais ils ont la différence des nôtres. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que les longs on aurait biso, musée qui dit, moi, ça la plaignante. Et ça, quand ndenge, bakangaka lek na biso Maria Tumba. Le ministère public a sa liste, il y a plus de 30 personnes. Au à cause de la mœurs. Ndenge, lelo, en face, oye
ça hérite aux la message mon corps pour to comme chité faut la maïsa bande comme ça ont insisté le message mon corps au copé ça héritier Watanabe olobaneni message nanga je vais peut-être me répéter dans sala kango les 25 mokola Noël na loba kango déjà rôle il y a artiste ils allaient paix encadrement mais c'est vrai musique est dans la réalité dans auto contrôler nyon sauter. Je n'ai jamais dit que Spiritas Oyo a tortira Kindingu héritier à Tinda Bango. Donc il faut que les artistes. Olobi Benzema héritier Mutatinda qui est notre trésor bongo. Il y en a l'obat. Nazo nuancé. Nalobi les plus grands faits ils a torture ya Kindingu. Ponanga na lecture échelon ya ba fait. Torture wana na bité ke nini boy. Nazo lobake attaque oyo ya surunga. Ils ont validé, reconnu par héritier, je le répète. Le conseil il a repris ça que être musicien, ils ont encadré jeunesse. C'est de l'intérêt, il y a héritier. Asa na profil wana ya mayele parce que na argument ya votre héritier fait rigoler à zoba. Tout le monde a héritier à tika podium à kenda botanga na matete. Donc, okoki ko zalate, mutu oyo ozote kamayele, osala ba vocal ya français. En même temps, yonde o encadré Niamakor afinga Niama ya mama, mama ya mutu. Surtout ya yaya oyo yo yebi, mama oyo yebi. On a déjà sa contradiction. Et sa contradiction. Et puis, à ça la tout, à sang sabato maele, naebi ki bazali, ba CG Chali ba mayele, ba Xavier Lopez ba mayele, héritier à Kotoar bata mayele. À ça la plan stratégique. Aebi réalité anine, aebi force à faire, aïe faiblesse à faire. Aïe force à fali, aïe faiblesse à fali. Aïe force il y a Ibrator, aïe faiblesse na. Na concurrence, on ne travaille que les faiblesses ya baninga. Et puis à doser guerre oyo et vendre na buzz. Je vous promets, lobby héritier au sala mama na buzz na matanga segen. A moins kakimango. Sikoyo. Et puis je vous dis, limbisanga kombo, connaissant héritier. J'ose imaginer, Soki Karine, Azalaki libre, héritier l'ingati de l'étiquette baya matanga segen. Parce que, ils ont côté oye, et si quand on a même des bestes. Donc, ayebi kombouye mutu. Côté wana vraiment. Na pese exemple, héritier yaki na Espagne, na ki sinjora. Watalieye. Yo concert wana Espagne, oye bien. Concert de Tigalatizate. Aya makelele belé na Espagne, musique mouké. Yango pe alingi abandela sikoyo. Asa la dosage entre musique na makelele. Ape sa musique et le ka respect ya musicien et yaka na musique. Tolinga ka falite pona kaka za fali. D'abord musique. Faire azo le kaye pona musique. Fabregas a compliqué pona musique. Eza na ngwe ya Fabregas te. Ils ont une relation te bokanta oh tribalisme rien yaya itozaka na 7 notes chama yele travailler yango e ganga koleka ya baninga neti boye héritier banda bandi carrière nanu abimisi biso na générique to zwa liboma soki asali yango en kota na firmama wana ya grandeur mais pour le reste c'est un artiste ngai déjà en ma qualité de chroniqueur héritier oh nini boy so les actualités na solo la pour na minute yo ba spiritas ya mayele ti lelo balandanga eza na batu baza pembe na héritier ba yebi ke naza na raison et ti lelo raison oyo mpaka lingomba longwaka eza kaka mais izo s'adapter na ba circonstances que au lieu o tia mayele na moyen na musique yo chama ele Benzema finga tonton promo a finga fere obisongo bokomi bakindingu ebele so ozi bakindingu ya mike wana nyonso opesi bango 500 baza 10 ekomi 5000 oh 5000 wana soko ozi zik ozi momboshi bokoti studio ok o prier na yo lem soupe okangi na omukili mais héritier azolanda ba fitilité azolanda ba suiveur batamabanga lokola ba trésor mbombo mutuana poto mais au lieu oya ko soutenir musicien ndenge ba mère malou ba leur soutenir musicien bo beta artiste bo ça l'artiste ça la plein mais yo o kantake o ko intimider tonton promo allo bakali susu likamba héritier
parce que les gens sur la mission na mandaté les gens va inos bina tuna nga ekutu en passant na chité wana nga musala na nga naza na ba faiblesse naza pe na ba qualité na yambaka conseil na suggestion vocation je serai peut-être le premier martyr ya musique boyebi bitumba ya bakongo bitumba bakongo ezala d'abord spirituel eloko ya basimo kimba donc nga kutu boko bomanga mais soki bobeti musique ya bien te boko le kapé falite boko le café te donc nga tina okufa liloba soki ezala kaka wata beta musique ya bien oko gagner donc ngai ezana okutu boluka te o soki nini ezana musique et puis soki les restes ezana mais permettre nga vana kende na remercier batunanga quand même ba soutenir nga ça fait quand même du bien yo moko d'abord merci infiniment Moukilemoni nene ya oza témoin vibi solo so da ba défaut to na ba qualité moi j'ai toujours dit aux gens bato belé nesa yo lobby équipe nanga balinga etena ya awa par rapport ya considération bon bazanango na avec nene mais moi je disais les gens nene aza mayele nga isika mayele za na yaka les restes ils ont makamba batoza libre montrer mutase kopota lo wa mikolo oza na occasion bitumba nanga tokoyo ebeta rapé ma solo ya musique à part ma soeur surtout beta ka ezana ngo ezapé bien netinga solo la na moni Chantal Bola azo clasher na sekaka so Karina osa bla na osa ata yo ata mutu nyoso a sexera biso Séraphin batuno TikTok lelo et moi ça soma kambi na sekaka mais ba oyo bazana rôle pour jouer la musique tout ça là des émissions objectives aujourd'hui il y a un grand sujet na ye a pona pesa yo pouvoir au gérer crise oyo après ngai oyamba bakali oh ngalela la mignonne botika ngalela bébé oh ngalela ça la mignonne bongoli yango zéro lobezalaki na 10 52 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuluma basala bachose kaka mpona bavoiture te